innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Mardi elam na bota na bino merci pour vos belles bossa télévision na bino pour na kolanda info lingala journal ya peuple pour la peuple to font la journal pour na semno que ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et comme capitale ya SADC 42e sommet ya communauté économique des États d'Afrique australe et Kosalema du mercredi 17 au jeudi 18 août et pour wapi et Bongisa Missel chef d'état et le gouvernement ya SADC bakozala na bobo sanate que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kokoma président ya SADC ou la président en exercice ndenge nangaki koloba to poursuivre Jean pour nous que premier ministre Jean-Michel Samaye a remercié qui dimanche 14 août dans l'hôtel du fleuve ba membre ya gouvernement il y a 16 pays membres ya SADC bolanda reportage oyo Nadine Sona Salini. Nako félicitaka bango chef ya gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kenge au nom ya président de la République a souhaité bienvenue na ba membre nyonso ya ba délégation ya ba pays ya SADC oyo baye po na ba travaux ministériels na marge ya 42e sommet ya ba chef d'état oyo ekosalema du 17 au 18 août 2022 na ville province ya Kinshasa sous le thème promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation de minéraux et le chaîne de valeur régionale pour une croissance économique inclusive et résiliente. Liboso ya bapangisango premier ministre Alinga Kinanu au nom ya son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko souhaite bienvenue awa na ba membre nyonso ya délégation ya ba pays ya SADC oyo baye po na
ba travaux ministériels pe alingaki ko mentionner que alingaki azala personnellement pona a saluer présence na bango pe ko souhaiter bango une fois de plus bienvenue na Kinshasa na République démocratique du Congo. Ayebi ke ba travaux yango ezali vraiment intense kasi ayoki ke République démocratique du Congo ezali na bonne résolution pe ba chef d'état oyo bakosangana awa du 17 au 16 août na Kinshasa bako valider ba travaux oyo basalaki. Donc aza ko tenir ya ko féliciter bango pona misala yango. Ayebi ke azalaki na ouverture te kasi azali wana na bangonga oyo pona ba travail esalema pona koleka na moment ya réjouissance elongo ya koloba mingi ezali te kasi akosouhaiter kaka aboutissement ya ba travaux oyo ezala correct elongo na ba chef d'état na ko garantisaka bango non seulement que République démocratique du Congo ezali erezo ya koyamba bango awa pe etikali disposer pona resto ya baton na cadre ya ba travaux ya SADC na koyambaka bango na mikolo oyo ezali koya a tenir absolument que ya commencer na cadre ya ba travaux point de vue ya SADC ba ko s'arrêter na nzela te indépendamment ya nyonso kasi esengeli tango nyonso ko banzaka bandeko ya Est République démocratique du Congo na moment oyo RDC azali na proie ya insécurité indépendamment na nyonso esengeli ko kanisaka bandeko ya Est wana ezalaki maloba ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Bosimba ke sommet ya ba chef d'état ya ba pays membre ya SADC ekofungwama na Kinshasa mokolo ya mercredi 17 août 2022. Sommet yango à travers ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde akoyeba solo na kozwa commande ya organisation sous-régionale oyo. Namasolo Msuboba ke ministre ya intégration régionale Didier Mazenga a co-dirigé désormais conseil de ministres ya SADC. Cérémonie ya passation ya pouvoir et salemaki week-end. Pe mokolo ya dimanche 14 août ndeba boucla qui conseil de ministres à travers communiqué final au bako soumettre yango na sommet ya ba chef d'état pe ya gouvernement ya SADC. Michael Bristoto a pesibino ba détail. Samedi 13 août, salle de banquet à Palais du Peuple, ezalaki décoré à l'allure ya bokonzi po ezalaki journée oyo kotikala à jamais na ba annale ya histoire. Cérémonie banda, un temps, ba telemise lombe ya mokolo, Excellence Didier Mazenga Mukanzu, ministre et intégration régionale et francophonie. Amata likolo avec impact pe idéologie, bondi melangai que passation bokonzi et salement entre président sortant, ya conseil des ministres et SADC, Madame Nancy Gladys Tembo, payé moko Didier Mazenga Mukanzo, président entrant, ya organe oyo veut dire, désormais l'homme de Kisalu Nantola Kutuba Nanima Nenga Babenga Kaye, a kovanda na ngwende oyo durant une année, oyo République démocratique du Congo, et kozala na tête ya SADC, cérémonie salement qui la présence, ya secrétaire exécutif, ya organisation sous-régionale oyo, Elias Magosi, et l'ongona adjoint ye, peba ministre ba pays membre et institution oyo et bongo tango azwaki maloba le désormais président du conseil des ministres à SADC Didier Mazenga Mukanzu a pesaki ba hommage mérité na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona nyonso ndenga zali kosala pona kotombola RDC likolo pe kobimisa moto na yango na ba organisation ya ndenge na ndenge ya sous-région sima atalisaki esengo na ye ndenge SADC eponaki République démocratique du Congo pona ko lancer processus ya industrialisation alobaki pendant mandat oyo bakotia penza accent na paix sécurité pe masolo etali kotombwa maya économie ya Afrique pe a invitaki ba homologue na ye basala penza mosala kitoko oyo ekobimisa ba proposition ekuba oyo bakosoumettre na tour na bango na sommet ba chef d'état pe ya gouvernement ya SADC oyo ekosalema le 17 août prochain. À tout moment qu'elle en aura besoin, afin de porter pour l'étendard de notre communauté. Sima wiklo ekobaki pona ba masolo ya kati boye dimanche 14 août après poursuite ya wiklo le tout nouveau président du conseil des ministres à SADC Excellence Didier Mazenga Mukanzu atangaki communiqué final
oyo esanctionnaki fin ba travaux ya conseil des ministres ndenge ye moko expliqué awa. Na milulu wana tosali misala ebele tobandaki na semaine ya industrialisation. Après tobandi ba réunion na ba haut fonctionnaire ya ba pays membres ya SADC. Banda lobby ti lelo bomoni clôture tozalaki na conseil des ministres ya SADC. Oyo tolobi makambo ebele totali makambo ya misolo na niveau ya communauté. Tolobi makambo ya sécurité. Tolobeli makambo ya engagement ya ba personnel à niveau ya SADC. Alors makambo ebele pour que communauté na biso SADC ekende liboso. Ngai ebonga na zui ya conseil des ministres. Conseil des ministres, c'est-à-dire que ngai muto nazo kamba na ko kamba pe mbula mobimba oyo etali ba réunion nyonso ya conseil des ministres ya SADC. Esengeli koyeba que mercredi le 17 août prochain, ne République démocratique du Congo ekozwa flambeau po ekumbela SADC na nzela ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton. Distinguée première dame, il y a RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, il y a lancé qui week-end, bah travaux, il y a validation, il y a avant-projet, il y a loi, il y a réparation pour la violence sexuelle liée, il y a conflit, il y a crime sous la République démocratique du Congo. Stéphane Skande, reportage. Présence, il y a distingué première dame, Denise Nyakero Tshisekedi ezalaki ko lancer ba travaux, il y a validation, il y a avant-projet, il y a loi où ils allaient ko fixer ba principes fondamentaux relatifs na protection, il y a ba victime, il y a ba violence sexuelle liée na ba conflit, pe ba crime sous la République démocratique du Congo. Ba participants na ba travaux oyo batiaki accent na ba analyse oyo ekoki kosala ki avant projet ya loi oyo ekoma riche pe ekutana na mabakute na parcours na yango kino promulgation. Denise Nyakero Tshisekedi a félicité ba membre ya commission pe ba expert oyo basali mosala na bango na lombangu pe bati en place loi ya réparation. Kasi a félicité pe lisusu organe oyo eko procéder concrètement na ba réparation pambate développement ya République démocratique du Congo eza ko dépendre na yango. Séance ya travail oyo ezalaki suite ya ba travaux ya rédaction ya avant projet ya loi o ezalaki réalisé na commission ad hoc multisectorielle pe inclusive. Et banda ki bongo na sanza ya mois ya mars 2022 na cabinet ya chef de l'État pour na ko étudier pe ko assurer ba suivi ya ba question relative pour na kotia fonds national ya réparation pe lisusu fonds o ezali lié na politique nationale ya réparation. Commission oyo na kati na yango ezali na ba survivante oyo ya ba violence sexuelle pe lisusu ezali ko produire to pe ko bimisa ba premier livrable na projet ya décret ya création ya fonds en tant qu'établissement public. Pour na rappel, distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, épouse ya chef de l'État, championne ya ba Nations Unies na likambo etali ba violence sexuelle liée na ba conflit, asali yango cheval de bataille na ye a organisé qui du 20 au 21 octobre 2021 et l'équipe table ronde inclusive na o etali ba violence sexuelle liée na ba conflit na République démocratique du Congo. Table ronde wana ebimisaki ba recommandation pe ezali soumis na gouvernement. Na masolo mususu boye ba ke cérémonie ya session ya ba poste ya péage et salemaki na ville ya Mbujimayi entre gouvernorat ya Kasai oriental na fonds national d'entretien routier Fonar na mokuse e kumba makabongo epa ya madame Georgine Selemani Tulia DGAI. Reportage. Session et ba poste ya péage ya Foner na gouvernorat ya Kasai oriental ezali bongo poste ya Chimbombo na nzela ya Mbujimayi tina kananga pe poste ya Chilomba o ezali komema na nzela ya Mbujimayi pe na Mwaneditu ezali eloko moko ya mutu ya pamba te Foner nde akotia ba poste ya péage pe litomba ya kobongisa banzela oyo epesami epai ya Foner. Ezali eloko moko oyo ezalaka te nzoka nde ezalaka na pouvoir ya Foner ya kogere ba poste ya péage oyo ndenge mobeko ezali koloba na tina wana Foner akomelaki exécutif provincial ya Kasai oriental pour na ko récupérer mosala na ye.
Le déroulement de cette cérémonie oyo ezali kolakisaki tozali kotambola na vision et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kolobela tango nyonso état de droit pamba te mobeko ezali koloba Foner nde azali na exclusivité ya kogere ba poste nyonso ya péage na mboka na biso nde ezali kose matérialiser malembe lokola ndenge bomoni session oyo. L'exclusivité de la gestion de péage. Na récupération ya Tshilamba pe Tshilombo fin oyo bakozwa na nzela ekozonga kaka na nzela na péréquation pe solidarité nationale Foner akobunda pona kosoulager tant soit peu douleur ya communauté na kotia état ya RNS na tronçon na yango ya Mbujimai Kananga o eza ya kobeba makasi nzela oyo ezali ko mérité ya kobonga pour permettre échange économique et salema entre deux provinces étant donné que enclavement ya Kasai oriental kaka même Foner a cause encore tronçon ya Mbujimai mwene ditu. Je tiens à rassurer. Nazali ko rassurer population nyonso ya province ya Kasai oriental esengeli bayeba ke session ya ba poste ya péage oyo e ko apporter ebele pour la province na biso ya Kasai oriental et pour renforcer makambo etali misolo et bana kozonga na niveau ya gouvernement provincial misolo oyo eko permettre to bana kobongisa kabanzela pe to bana ko protéger banzela ezala mingi kitoko mingi penza route nationale numéro 1 pe route nationale numéro 2 awa na province na biso ya Kasai oriental et la protection des routes nationales numéro 1 et numéro 2. Grâce à bonne gouvernance ya Foner na leadership ya Georgine Selemani Tulia Banque mondiale à côté misolo pona kotonga 680 km sur RND et puis mokumba ya kobongisa tope ko entretenir yango et pesameli na Foner oyo akani kotia ba poste moderne ya péage pona ko éviter ba fraude ko privilégier accroissement ya ba recette ko soutenir financement ya PR pe ko tia ba station ya péage pona ko décourager surcharge ya mituka. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté l'avion Airbus Mibale A330 où ils ont la capacité ya koyamba plus de 300 places à chacun. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali
pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA, avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation, deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. L'enseignement Bosimbaki Institut supérieur de titres parlementaires ISEP Namukuse et Fongol déjà porte nango pour l'inscription l'année académique 2022-2023 na système ya LMD. Institut supérieur d'études parlementaires ISEP Namokuse bafongoli déjà ba porte na bango pour na inscription yango et bandaki depuis le 1er juillet pour na oyetali année académique 2022-2023 na système éducatif LMD. Ba inscription ekokende ti le 10 septembre yo mutu olingaka o comprendre na molai ba tâche parlementaire même yo ozali député topé sénateur en fonction occasion yango yo epesameli bino na ISEP po na kosunga population ayeba kosalela malamu pe komanyola likambo etali démocratie boye ba faculté ezali ebele toza na faculté ya sciences juridiques pe administratives kuna toza na option lokola droit parlementaire toza na faculté ya sciences ya information pe ya communication kuna toza na option communication politique et parlementaire na oyetali sciences techniques de secrétariat toza na option secrétariat des institutions parlementaires et interprétariat toza pe na faculté administration et gestion des ressources humaines kuna option ezali administration et organisation du travail parlementaire pe assistanat parlementaire. Enfin, sciences ya informatique de gestion kuna toza na option programmation pe gestion informatique des institutions. Na ISEP kuna okoyekola okoza ba enseignement kitoko baza na des vacations ya liboso ezali bongo vacations jour ezali kobanda de 7h30 à 15h30 ya mibale ezali vacations soir kuna ba cours ezali kobanda de 16h à 20h30. ISEP ezwami wapi kanga adresse oyo malamu avenue Taboulay ex Tombalbay numéro 1353 quartier Golf na commune ya Gombe na kati ya Notre-Dame de Fatima. ISEP eye pour na formation na bino ozali député ozali sénateur même ba oyo bazali en fonction to ozali assistant parlementaire to pe suppléant to pe olingaka kosalela yango ISEP ezali wana pour na formation na bino ezape na centre de recherche en études parlementaires kuna ba organizaka ba séminaire ya kafu pour na koyeba ba tâche parlementaire nyonso boye na boyinde oko renforcer ba capacité na yo bokende na lombango pour na ba inscription ezali kosalema pambate ba place ezali vraiment limité boye pour na ba renseignement nyonso esengeli ko contacter secrétariat académique ya ISEP yango ezwami toujours na kati ya Notre-Dame de Fatima na commune ya Gombe topé bobenga na ba numéro ezwami na se ya écran na bino. ISEP elobi démocratie et komanyolama bato nyonso bako comprendre ba tâche parlementaire. Tobeta bongo masolo ya religion église mission évangélique Goshen Bazak na campagne d'évangélisation na Konkokolo du vendredi 19 au samedi 20 août 2022. Fabrice Lundombi, Igor Tingi, reportage. Tout doit changer à partir de Mokolo ya lelo. L'évangéliste Diba Wanzambi, l'homme de Dieu a simbingwende pona lokumu ya Nzambe ponyoso ebongwana elongona émission évangélique Goshen. Yo nazoninga na présenter yo mutu wana zana kombo ya Jésus Christ Nazareth. Il est méthodique que dès makambu nyonso il faut échanger à partir de lui. Kokolo, il faut bouger. Évangéliste Diba Wanzambe alingi
atelemisa tango lokola Josué asalaki. Nyonso il faut échanger. Ngoto kozala na kankokolo le 19 le 20 août à partir de 15h bien aimé. Na thème na biso munene le Dieu des armées. Pourquoi le Dieu des armées? Bazo bengaye Jova Sabaoth, c'est-à-dire azanzambe ya bitumba. C'est décision ya kotelema na campagne oyo kwena kotoya soma ezosala na kati ya Congo, na kati ya armée, na kati ya église, na kati ya ba foyer, na kati ya ba société, tozoboya ngo nyonso. Ndeko mutu alonga ye azalite uta mokili ebongwana. L'évangéliste Dibo Wanzambe a eu décision. Nazoninga na informé yo Nzambe a utilizaka eloko nyonso oyo ye akela. Tokozwa neti mupepe, tokozwa neti mutu, tokozwa neti mabele, nyonso Nzambe a utilizaka ngo. Mais mukolo wana bien aimé, nazoninga na ebisa yo Nzambe ako utiliser maloba na ya munoko ekobima na forme ya moto oyo nyonso okoboya nde ekosalema. Yaboye nazanga nakozanga te. Yoka lisusu, rendez-vous à ne pas manquer. Pourquoi pas na tango na biso babengaka ye omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est-à-dire oya salaki, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oya salaki na tango wana, pourquoi pas ça? Silika bien aimé, telema toko sambela bitumba oyo ya Congo eza ya yo. Kokolo, samedi 19 août, Timokolo ya 20 août 2022. Assemblée chrétienne, centre de foi à Bazar organisé, conférence des serviteurs Nakombo Fordey Bethesda et Kobanda Bongo Mokola mercredi 31 août, Timokolo ya samedi 3 septembre. Héritier Mapindemi a Pesibino bas précision. Shalom e bandeko na biso basi pe mibali bisika bozali kolanda biso nzambe na likolo pe na lola pambola bino tozali na programme munene o toye koanonse bino kombo na yango 4 days Bethesda eza programme kobanda le 31 août kino le 4 septembre. Donc ezali na tongo tokozala na conférence et bongo na pokwa tokozala na croisade na tongo ezali na mama na likambo tobengi thème tokolobela sur l'homme de Dieu, le miroir qui influence les mondes, et n'a pourquoi tokolobela sur l'eau est disponible. Donc, bien-aimé, boya ebele to bengibino partout bozali que le Seigneur a besoin de vous. Et adresse Kakamoko, avenue Équateur, numéro 14, limité 13e mairie résidentielle, derrière juste l'école Massamba, Tozaliwana. Et to bengi bino nyonso e bele bisika bozali nzambe na likolo akopambola bino pe akosalela bino bolamu bozanga te to beta bongo masolo ya asthme pona ko sabino ke maladie oyo to pe bokon oyo etungisaka bato ya ndenge na ndenge maladie yango euti wapi pendenge nini okoki ko traiter yango Nadina Sona apesi bino ba précision. Bande kosoki boyebaka te bosengeli kosimba ke asthme ezali bokono moko ya système respiratoire oyo etouchaka ba voie aérienne inférieure pe notamment ba bronchoale oyo eza défini net hygiène respiratoire na expiration. Tozali na 3 types ya asthme. Toza bongo na asthme chronique, asthme allergique pe asthme effort. Boyebaki yango ese manifestaka na rétrécissement ya calibre ya ba branche pe ezali na augmentation ya production ya crachat, air inhale ekoki kobimate, expiration eza difficile, ba poumon ezali distendi, na infection oyo ezali bongo temporaire évoluant na nzela ya crise. Bosengeli koyebaki asthme allergique yango ezali agent extérieur, asthme effort yango ezali effort physique pe asthme chronique bien que ba cause nango ezali réel kasi etikali ti lelo sujet ya discussion kutu hypothèse prédominante nango elingi ezala na forme moko ya asthme oyo eza causé na réaction auto-imminente po na koyeba ke oza na asthme eyebanaka na basigne oyo sifflement ya expiration,
difficulté à koloba, tirage en cas à crise sévère, difficulté respiratoire, taux dyspnée, oppression respiratoire, taux sensation, y a lourdeur, na poitrine, tachypnée, taux bradypnée, kotoka, pesianos, tachycardie, kosu ya makasi, tope prédominé na butu. nasepeli mpo bozalaki ebele bosala batelevizeur na bino mpona kolanda info lingala journal ya peuple na pe bosepelaki na yango na image kitoko ezalaki na bandako na bino bosala merci na Igor Tingi azalaki bongo na nsima ya caméra Fabrice Lundombi Christian Kengebeni bamontaki journal oyo ezalaki supervisé na héritier Mapinde Mingala bino topesani rendez-vous mokolo ezali koya lobi bokolanda bongo na Dina Sona. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi